MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Lobi ezalaka ya Nzambe bandeko babolingo, incroyable mais vrai. Ninyeleki. Depuis quelques jours tozomona ba image ya YouTuber Vincent Chiluzi ezotambola na libala ne ya sika. Balobi Vincent barobengo semeki mbala boni papa. Vincent Chiluzi abali nani? Vincent Chiluzi abali chéri na ye akala bakabwana. Mwana mwasi Vincent imiliaka na réseaux sociaux. Pour une obala mwasi mususu. 8 ans après bandeko lelo nana kwa kondima. Batu bayebi Vincent Chiluzi tanga bandara YouTube sika. Azala na bisida robwaka choco frappant animeta. Choco frappant eyo. Choco frappant. Na yebaka une fois na si na sola na choco frappant na peut-être une appel ou bien na message à ça la ngazua pour ba youtuber ba to ba réseaux sociaux ba benga bomba na ba blogueur ba journaliste ba zabandumba ça la ngazua quand c'est que non tam susu moi c'est mbal nai et tant Vincent bandi ba YouTube sika biso za ba abona liboso wana wuti pas ya mobile ya mande fois pembe comment les on a Didi Masuki voilà Vincent vie parce qu'il a quel le Vincent comme boss on m'a mbongo attaché de presse à maman Olive Lembe waouh que Dieu soit loué et tous là ba abona liboso je crois bon mon image il y a ba photo à kala tant en na ilongi il y a ba innocent un tonton ndinga zalaka wana ka ndinga zalaki un tonton comme ndinga zalaki et lelo yo ndinga komi et nyoso makambo. Alors Vincent Chiluzi abano bwakaka animeta choco frappant yewana bazala na relation moi na Londres na pesi mbote moi na Londres aya awa ya biso awa azala mo chéri ya Vincent moi c'est à Vincent bandeko babolingo to baka Vincent bala choco frappant et to karo libala Vincent libala Vincent na YouTube ningani batinda ba image boy Vincent zo kata danseur akosana mwasi na eti madame danse ne on atala bo mwasi apembe ngobi mais choco frappant que choco frappant bakabona bandeko babolingo Vincent a humilia choco frappant mino bobikande mibala Afrique ba diaboliser basi a poto allo banyo sako lo baba c'est normal mobile soit mwasi mususu ezaka bongo il faut ko c'est la wali boso makambo bandeko babolingo Vincent bali mwasi ne wa balaki ba ona baba bino bobili bala ndenge zala moto kota na ba detail ezate ba ona baba na ba kindumba na kati ya mobali ya koma pe mona mbongo c'est normal ape bogar Vincent na bana Vincent atata na bana belé ba mama ali misangai eza vérité nyos makambo ba mibali ola ba Vincent ba mibali yo basi ba approcher ba ngomoko siko so aza fermeté c'est tout à fait normal. Ok, na pambole bo kaka zemi. Moi si muta yeba ka mobala koyeba te. Mwana botami abota pe bana kitoko bana kitoko. Pembe ga neti. Libale kufa te ekufi. Ba tout baloba ke mwana fiyo abota. Musala réseaux sociaux songi ya tozo loba nyonso sopa. Fiyo comme les nan. Priska Kanushipi, comment les années Kanushipi mwana anaza mwana Vincent bat baluba mwana anaza mwana Vincent parce que azalaka na ipte so bazalaka ka azalaka pe likango Vincent. Bref libala ekufa na mwaso ya balaka ayengi asakani ya matia kiti bino boyebi mobali esenga ifo meraza na palais oza na mbongo za na ba makango 60 libanda mais sur une mère nanda wazate oza toujours déséquilibré. On a toujours déséquilibré. Au monde, modèle aux instabilité. Yo zotala ngai. Au monde aux instabilité. Malgré au monde on a bongo. Mais tellement ba makango de gauche et droite nanda moi c'est azate instable.
donc échec sur échec ça lo bala vie wana eza na ona tinate Vincent yengi atalite muto azala boyete atali na babasi nyonso abimia na bango alingi ba parcours na ye moi c'est destiné ezaki choco frappant na ezongela choco frappant na ngai lelo bazongani tokotomela bango ka bonne chance choco frappant nzambe apambola yo mpona motema wana ya monene ya kolimbisa et bonne chance à vous eza vie tosalaka baerreur et ya motu ezala moto ase ressaisir acomprendre ke non te na fotaki nabongisa yango na baprofite na loba na motu mo ozolanda ngai vie ya molai bato mosusu bakanisaka soki azwi amoni neti ke no mokili esuki détrompe-toi et du coup akomi kose comporter n'importe comment et mpe koniata bato mosusu neti Christian Bosemba akoma kosala kosala bato mosusu parce que azwi nano te to azaka bongo tope keba oyebi lobi te yaya bongisa relation ata bokabwani na mwasi to na mobali esimbi te vive en paix kofinga moninga te kodénigre moninga te kobeta lisolo te kalumbaka solo koloba te ke kaleson alataka so mpe esali nini oyo te kutu akataka na bapoali te nde namoni nokolianza komobimisa basecret d'état awa Hiroshima azaka sali te so baosamaka basali te abwakaka basoe mboko oyo kongo ya makambo mboko pardon yango ngai na viva na kwela ngai nga moko na kwela ngai po nalinga baproblème te bandeko babolingo vie en paix avec tout le monde place bato bavandi baproblème ezangaka te ata na relation amicale ata bacamarade ata na relation amoureuse soki esimbi te bokabona na kimia c'est pas la peine ya kosetiraye ya kofingana surtout ya kobimisa basecret ebombama eza na importance te mpo oyebi lobi te nga na teyami yango nalobaki na koya nateya mpe yo olanda ngai de lelo oyo lokolo komi kozomona na mwa mike obosani mwasi oyo asungaki yo hier Vincent ntango abandaka YouTube sika azala na eloko te bino boyebi mwasi apoto so azwi mobali na Congo meta afournisa ebele asunga makasi metango Vincent je kofungwama abwakisi choco frappant adénigre afingi lelo oyo tala bisika bakomi azongeli peka ye basi babalani basi balimbisanaki oyo na oloba eza nango na impact moko te eza kaka tozorappele to mpe tozoteya bandeko misusu parce que bato ebele bayebaka te ke lobi ezalaka ya nzambe ke vie ezalaka molai le fait kotombwami lelo kokanisa te bato otiki na se bakotikalaka bongo c'est ça donc mwasi asungaka ye lobi après abosani ye lelo azongelika ye lelo azongelika ye donc c'est ça vie à parcours touta quelque part tokenda quelque part nzambe apambola union na bango et surtout losambo mingi nayebi te soki choco frappant aza chrétienne so aza mwasi ya losambo akosunga ndeko mobali makasi parce que Vincent c'est une grande personne c'est un homme ya destiné à monene certainement à se rappeler na message on a opesa c'est un serviteur de Dieu ses frères na lota deux fois na espace à une semaine kala tant to bando sola anana bon na peut so ayeba nga kaka tam suspecté vie ezaka bongo na comprenate na lali na moni na vision Vincent osambela pona bat bazo kweya ouais je sais pas pourquoi na beti na ngo karata na lamoki na beti na ngo kara kana espace à semaine wana na loti même ndoto na bengai na je pas compris ta mam na moni ngana eba kutera zalaka à l'époque azamu de way na beti souti le assemblée na de way a réponse à na bossa na te réponse à pesa ngalobe na kara nzamba sala walinga sana vi na ngai
c'est tout ce qui m'avait dit. Gloire à Dieu. Sur les plans Zambé, bon. Malheureusement, à l'époque, on a connaissance, maturité spirituelle, on a normalement, les a une responsabilité que Dieu m'a donnée aussi. Mais bon, dommage qu'il y ait ça. Que le Seigneur me pardonne. Mais Zambé a ça toujours bien golou par rapport au Alingia comme à lobby. Donc c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Partagez. Merci. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis,
je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.